bokota la famille, bokota bandeko nanga, bokota awa dossier sur dossier, awa makambo ya somo, awa makambo ya pasi pe mawa, awa makambo sur makambo, ka ndenge tolobaka toujours et encore, tambola na yo mokili, omona makambo, tambola na yo mokili, omona ya somo, tambola na yo mokili, omona ya pasi pe mawa. Lelo bandeko nanga ezosala pasi mingi na motema, pasi ya makasi komona ba réalité mosusu bandeko nanga oyo to vivraka esalaka impact na futur na biso oyo ebele ya bato batikala koyeba te. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga na dossier na sangomoko ezosala pasi na sangomoko ezosala mawa mingi makasi. Avant na kokota na mozindo ya makam na biso ya Nathalie Makoma na bandi ebela bato toyebi Nathalie Makoma ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama Lissi Mpitu ya balisi. Bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na yemoko Madame Judith Diampovize, la parisienne Yatongo. Et pourquoi pas Franès, NM Franciel et NM et sans oublier Mama Ané ya Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, Mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamupi, feti e zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix. La famille, la santé n'a pas de prix. Kandenge tolobaka toujours et encore. Bate la santé na yo. Soki okoki ko bate la santé na yo te. Motu moko te arotikala ko bate la santé na yo. Yango ezalaka toujours ya motu ya omonike na santé na yo. Ozo se sentir bien te. Ozo miyoka bien te. Benga gafker na lombangu. Aya ko sunga yo na système moko bien. Na système moko kitoko pe. Na système moko ya malamu penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na ebike boza ebele o ba o célébrer ba anniversaire na bino. Kande tolobaka ko célébrer anniversaire bandeko nanga ezalaka lipamboli ya makasi. Pourquoi? Parce que tant de personnes bakufa ba o bobotama na bango anemoko jour moko lelo baza lisusu na biso te, mais soki yo nzambe azobatela nzambe aza na yo elongo na yo, en tout cas ezalaka toujours malamu. Premièrement komisa nzambe mo action de grâce na yo ezangaka te, et aussi dede kandenge ezalaka célébrer anniversaire na yo na ndenge moko bien. Yango Étoile Nines TV na équipe na mobimba toye aussi ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango na système moko bien, na système moko ya kitoko pe ya malamu. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso oyo bazana matanga. Kande la lobaka toujours et encore matanga bandeko nanga tango yaka eyebisaka mutu te ke no lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa bakingandi te. Matange yaka na ndenge nango na système nango na ndenge kibo matanga yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe na mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko nyonso o bakufeli papa, okufeli mama, okufeli tata mwasi, mama kulutu, mama leki kane ezalaka mwasi to mobali. En tout cas toye penza na pete nyonso na kitoko nyonso na gentillesse nyonso ko présenter ba sincère condoléances na biso na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko. Courage na bandeko nyonso o bazoleka to baolekisa ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie to komaka bandeko nanga na niveau moko mosusu komi tuna prière ona osambela kanzambe ezokoma to ezokomaka te. Bato ebele to mituna ka mituna wana bato ebele to komaka mosusu na suka situation yango nga na eko encourager yo muto zoleka na ba moment moko très difficile. Ezala kakie balongola yo musala ozali susu na musala te, ezala que de l'autre côté belle famille ezotika yo te. Pourquoi? Parce que ozobota te, ezala que non kandenge zalaka voyage ezo simba te, vie ezo simba te na quartier bakomi kochola yo ke okoli me otikala kobala te. En tout cas na ekopesa yo courage babilo mosusu eumelaka metango eyaka na bénédiction na succès moko makasi ezalaka bongo. Bato ebele o bapatienta balona babiloko balona ba résultat moko ya malamu penza mingi makasi. Nzambe soki azelisi yo seke azo préparer eloko moko kitoko, eloko moko ya gu penza mingi makasi. Voilà, la famille lelo toye na Nathalie Makoma na tia la bino mwa photo to landa photo o bandeko nanga moya na tia la bino vidéo ezalaki te vike na sina tietie ba mwa vidéo ya bato ebele. Voilà, photo yango wana bandeko nanga oyo eza Nathalie Makoma. Eza na mwa vidéo moko Nathalie Makoma na bandeko na ye na équipe na bango, donc groupe na bango Makoma. Groupe na bango penza Makoma bakindaki pona ko signer contrat na bango eza ya nini? Balingi bazongela lisusu ko banda koyemba ba musique na bango gospel. Ba musique na bango ne babando yemba wana parce que na ebike ba musique na bango en tout cas ya tira ebele ya bato ebele bazalaki vraiment attiré na ba musique na bango wana bato ebele babandaki kosepela vraiment na koyemba ya ba Nathalie Makoma na équipe na ye na bandeko na ye groupe na bango nyonso mobimba. Siko lelo oyo na ye ko informer bino ke ba utu ko signer contrat. Donc na vidéo o bo mona ba utu ko signer contrat po bazongela lisusu koyemba ya pasi pe mawaka ndenge boyebi nga na kotaka toujours na nyonso parce que tango ba vidéo ebimaka ta makambo ebimaka en tout cas na kotaka
pona koyeba qu'est-ce que les gens disent ezalaka bongo bato balobi nini concernant contrat o bauti ba Nathalie Makoma bauti ko signer. Est-ce que bato baza d'accord bien Nathalie Makoma azongela nzambe na ba coiffure na ye oyo na ba elateli na ye oyo na ndenge Nathalie Makoma asi a changé bato ba osepela to bato ba osepela na bango te. Bon, dans la plupart il y a ba commentaires la famille, la plupart de gens bazo sepela na kozonga ya Nathalie Makoma te keno abanoye milanzambe te. Bato ebele balobi oui auparavant to bando landa bino pourquoi parce que na batan wana bino nyonso bozaki bana nzambe mais na déjà na comportement o Nathalie Makoma asi a refléter lelo na mokili na public ba bilateli ya Nathalie Makoma moi makolo nyonso libanda mosusu alatika eloko akati tala kutu ba coiffure na ye ba maquillage na ye ndenge Nathalie Makoma komi et puis au-delà de ça Nathalie akomaki koyemba banzembo mokili alors na makambo nzambe akoya kote ya banani yango bato ebele bazomi tuna bato ebele bazoloba et aussi la plupart des gens balobi rythme na bango o babando yemba kala izalaki bien mena kilelo oyo quand même banzembo ba rythme esi échangea donc soki bakoki kozonga bazonga na ba rythme oyo ezo cartonné mikolo oyo ezala lisusu ba rythme oyo ya kala te ndenge tozalaki na kikala wana yango bato baoloba ba mama Étoiline na minute oyo na lingi na se basé na oyo commentaire ya liboso o bato baoloba sur elateli ya Nathalie Makoma sur coiffure ya Nathalie Makoma sur ndenge Nathalie Makoma komaki komi kotisa makasi na makambo mokili na yeko tuna bino chers compatriotes chers congolais les abonnés chéris de Étoiline Ines TV pona bino bondimi Nathalie Makoma azonga ayembela nzambe est-ce que boza wana boko soutenir Nathalie Makoma na nzela na ye ya koyembela nzambe to boko bwakisa ye wana ezaka motuna na otuna bino nyonso babone bolandaka biso est-ce que matoi na bino ekozala prêt ekozala penza prêt pona koyoka banzembo ya Nathalie Makoma to matoi na bino ekozala nango prêt. S'il vous plaît ba commentaire na bino soki boza na moi suggestion mon numéro est là affiché sur vos écrans bokoki kokomelanga bokomelanga botindelanga audio ekosalanga malamu ba appel nazo yambaka lisusu ba appel à batute. Pourquoi? Parce que il y a de ces personnes oyo ba obengaka pona koya ko gangela mama Étoiline nazalaka awa mwana mutu te ke non oya ogangela nga yango na ningaka te parce que tango otindelanga message okoyeba ke mutu ona otinda message aza pe mutu aza une femme de famille aza na ye pe mama ya batu eza mwa bongo yango na eko tuna bino bandeko nanga bokopesa matoi na bino epai lisusu ya Nathalie Makoma to boko tikala kopesa matoi te et puis banzembo na ye wana eza banzembo ekobanda kotisha biso na mozindo to eza banzembo ekobanda kotisha biso na mozindo te bandeko nanga comme d'habitude mama Étoiline Ines TV ye pe ayaka na oya ye kande na yebisaka bino toujours et encore que tango makambo ebimi ezalaka toujours ya mutu ya ngape na ye na sali mwa commentaire na ye na tie mwa maloba nanga kandenge ezalaka. Bon, de mon côté komona lelo Nathalie Makoma azongi en tout cas la famille ngana lobaka toujours dans la vie ezalaka malamu kopesa batu chance nzambe o to sambela kaza nzambe azalaka na ndenge na ye oyo abengisaka batu. Il y a de ces personnes oyo nzambe abengisaka bango na nzela ya kobela omona ka mutu obeli neti okufa oye ko se retrouver choix ezaka moko il faut luka elongi ya nzambe pour que obika omona pe c'est sûr tant mutu akobika na kobika na ye wana omona na mutu na ye na makanisi na ye nyonso ekozala kaka makambo ya nzambe. Pourquoi? Parce que ayebi place nini auta na nzambe ezalaka bongo. Alors peut-être moment oyo pona Nathalie Makoma eza moment oyo alingi azongela nzambe eza moment oyo nzambe alingi asalela ye lisusu nzambe alingi peut-être apesa ye chance mosusu ya kosalela ye peut-être. Alors soki biso
biso ba congolais surtout tokotelema na nzela ya Nathalie Makoma tokosunga ye te. Mais naye kosenga kana bandeko na biso ba congolais to soutenir idée oyo kande ba uti ko signer contrat na bango pona koyemba ba musique na bango gospel. En tout cas chers compatriotes to soutenir parce que na ba émission na nga ebele na sala tant de personnes ba banaika ko mituna Nathalie Makoma journée na kobongola motema journée na kozongela pa ya nzambe Nathalie Makoma baby boye mais lelo oyo Nathalie Makoma alingi azonga lisusu na makambo gospel. Je sais que ekozala facilité ekozala penza facilité surtout pona batu oyo basi ba mona Nathalie Makoma ba makambo o Nathalie Makoma asala ba vidéo na ye oyo tambola nango sur les réseaux sociaux to mona. Je sais que tant de personnes baza dégoûté bakozala pe bakolinga pe lisusu kotala ye te. Mais soki tokopesa ye chance te tokosunga ye te tokosunga penza ye te. Topesa exemple neti ya MG30 je sais que tango ayaki kopesa vie na ye pa ya nzambe ezalaki facilité. La plupart des gens bazali ata mzir te ya koyoka banzembo na ye, mais parce que biso topesa ye chance eye kosala ke MG30 ti lelo azo maintenir kaka kozala mwana nzambe aza pe na esengo ya kozala parmi ba oyo babengami bana nzambe. Alors c'est de la même façon avec Nathalie Makoma, la famille. C'est de la même wana eza opinion nanga. Bino pe boza na ba opinion na bino, mais na opinion nanga eza que to pesa Nathalie Makoma chance. Tozala wana teke noto ya kofinga parce que na moni ba vidéo oyo ndenge ezotambola na ba page ebele ba fingi Nathalie Makoma na niveau moko pas possible. Nathalie Makoma afingami. Nathalie, je vous dis bien, Nathalie Makoma afingami. Bato ba fingi ye na niveau moko somo. Bazo finga ye, bazo sabola ye somo Nathalie Makoma. Bao sabola ye. Bato balobi ye soki azongi wana seke makambo nzambe sili na mokili. Totika kotia pointe na ba vie ya bato mais ezalaka toujours ya motuya. Topesaka bato mosusu chance. Topesaka chance. Eza na bato mosusu baye koyeba nzambe na nzela soki ya ndenge ni donc mutu na mutu ozalaka na ndenge ayebaka nzambe. Peut-être que de ton côté yo oza chancé. Pourquoi? Parce que nzambe asalela yo grâce ngolu wana oyebaki ye na nzela ya eloko moko te. Oyebaki nzambe na kokola na yo na kibomwana na ye na kibomwana na yo plutôt oye koyeba nzambe. Mais il y a aussi d'autres personnes pour que ba yeba nzambe eza na banzela oyo ifo baleka. Alors topesaka bato wana chance, topesaka bango chance. Yo oza na bénédiction, oza na ngolu, mais pona bandeko mosusu il faut babunda, il faut destin na bango ebundela bango pour que bakuma na niveau ya koyeba nzambe ezalaka bongo. Yango na yeko senga na bino nyonso bino bo finga Nathalie Makoma ba o nyonso ba oloba keno moi je ne peux pas na kuti jamais kotala banzembo na Nathalie Makoma bo sunga yete bo tikala ko sunga yete. Tandis que soki bozala wana na ba commentaire na bino ezala positif parce que ndenge za boye ba vidéo ndenge bimi na yebisa bino la famille na yebisa bino ka eloko moko kande ba vidéo ebimi. Nathalie Makoma de son côté pe azotanga ka ba commentaire na biso, azotanga ka o nyonso batu ba oloba, azotanga kango très bien la famille. Ezate que non atanga kango te, atanga ka. Alors soki amoni ba commentaire moko eza ya négativité eza moi ebele, a omona déjà kozala déjà découragé, a omona de son côté malamu na tika nanga. To akoti ko salango kaka tika na sala parce que groupe famille nanga basenga kinga parce que biso nyonso toyebi ke bandeko na ye ba mekaki kokota makambo oyo ya koyemba ba mekaki kozonga koyemba mais etikala kosimba te esimba ki nango te. Pourquoi? Parce que la plupart de gens o babanzo tala ba groupe ya ba Makoma babandaki mingi kolinga Nathalie Makoma. Babando sepela na voix ya Nathalie Makoma. Tant bamona ki Nathalie Makoma ayaki kolongwa, la plupart de gens bakoma ki découragé balinga ki le susu kolanda ba nzembo na bango te.
ezalaki mwa bongo yango toyaki komona pe na bandeko na ye bien ke babandaki kokontinue koyeba bakomaki découragé balingaki lisusu kokontinue na bango te batikaki pourquoi parce que bato babandi otala bango te bato babandi olanda bango lisusu te sikoyo lelo oyo bafamille groupe na bango ya bamakoma bayaki penza kovanda balobi te tokoki kotika ministère na biso kaka boye te. Et de l'autre côté, quand ndenge na utu koyebisa bino ke eza peut-être nzela ya nzambe yango baye kosenga pour que ba convaincre Nathalie Makoma azonga koyemba. En tout cas la famille, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais avec la grâce de Dieu, toye komona Nathalie Makoma aye kondima, Nathalie Makoma iye wana de retour alingi bazongela lisusu koyemba ndenge babandaki koyemba. Alors biso population, biso ba Congolais, musala na biso ezala wana pona koya, surtout koya ko encourager, koya ko soutenir bandeko nanga idée oyo e koya ko sunga ndeko na biso Nathalie Makoma. Bino moko bauti komona ndenge Nathalie Makoma akondaki na ba régime o abando kota. Et pourtant, tango Nathalie Makoma abanda oyembela nzambe, santé na ezalaki bien. Azalaki na bien. Azalaki na bien. Mais tango ye kokota makambo mokili, bino moko boyebi makambo mokili oyo ezalaka sala nyonso oyo koki kosala bisala sala na nzoto na yo, bisala sala na vie na yo. Tandis que soki ozosalela nzambe déjà toyebaka ke soki oza mwana nzambe bakorijaka mo nzambe te. Donc sepela na ndenge nzambe akela yo, sepela na ndenge ozali, sepela na forme oza nango ezalaka bongo. Sikoyo soki oza na yo na makambo mokili okoki pe na yo te oyebi ke ikenda ka bongo fona sepesa ba fan. Tandis que soki oza ya nzambe ozosalela nzambe nyonso oyo kosala oyebi ke na osala ngo pour la gloire de Dieu, na osala ngo pour la gloire du Seigneur. Donc eza mwa bongo ka ndenge bandeko nanga tolobaka toujours et encore chez Étoile Nines TV, eza chaîne oyo toyaka kosala ba analyse, eza chaîne oyo toyaka kopesa batoli ba information. Bandeko nanga lelo na lingi na sala mwa na pesa mwa toli kandenge ezalaka kandenge bato ebele basengaka mama Étoile makambo batoli na ye lisusu na toli nazo insister lisusu ka na toli ya ba papa. La plupart ya ba papa bazo se plaindre ke basi na bango bazo sungaka bango te. Ba papa bakomi ko se retrouver ba osala ka mingi yango ye ko sala lelo oyo soki tosali constant tokoya komona ke na mokili oyo mibali bazokufaka mingi koleka bana e koleka basi. La plupart ya mibali bazokufaka mingi. Mibali bazana makambo ebele na mutu oyo ezalaka facile te. Au-delà de ça mibali pe baosalaka makasi. Sikoyo soki mobali aosalaka makasi azana mutu oyo akoki ko epole ye te yango esalaka ke la plupart ya mibali bakomi kokufa lelo na ba tension ba AVC. Alors yango bandeko nanga na kosenga na ba mama nyonso obo landaka mama Étoile Nines TV. En tout cas, je sais que ezana basi mosusu bango soki bateya bango ke ndenge ozokende na ndako libala ozokende pona kobota. Basi ebele bateya bango bongo. Bateya bango penze pa na bango ke ndenge ozokende mwana nanga ndenge ozokende na ndako libala tia yango na mutu ke ozokende obota yango bomona ka basi ebele soki bakoti na ndako libala eloko ya liboso bazalaka toujours focaliser concentré na kobota. Nazwa zemi soki azwi zemi te omona na kolela komi kolela na ba jeune akomi kokota. Pourquoi? Parce que objectif na ye ezalaki ke na kota na ndako libala na bando bota nazwa nanga zemi. Alors na yeko senga na bino nyonso basi oza na posa mobali na yo aumela boko l'ensemble soki botali ba couple belé oyo moi ça salaka mobali pe ya salaka. La plupart ya ba couple bokoya ko comprendre que ba couple wana ba papa ebele bakolaka na basi na bango, bakolaka na basi na bango, à moins que soki peut-être ba lien kanenge landaka batu ba liwa moko bo zanga ko sambi la protection ya ba prière ezate yango nde bomona ka batu mosusu bakufaka. Mais soki boza bo telemina mwasi na mobali dans la prière, de l'autre côté mwasi pe ozosunga ka mobali na yo, en tout cas bomona ke biloko ebele ekotambola ekokende pe bien. Mama sunga mobali luka mwa musala ozosala
na kilelo oyo eza lisusu bibota bota neti ezalaki bibota bota ya kala te na kilelo oyo tokomi kobota avec modération okoki kobota soki bana baza ebele 5 bana na ba 5 bana wana oyebiki na pesi bango bana nanga vie moko ya malunga. Mais de l'autre côté pe ozo sala olamuki na tongo mwa musala na yo ata soki obando sala 5 jours 6 jours na semaine te ataka mwa 3 jours ya pamba mwa mbongo muke wana ekobando sunga ka mobali na yo olie mobali a travaillaka ebele yepe akozala na mwa temps ya kopemaka na ndenge ezabo ya de se mari oyo batikala kozala na jour ya repote omona mobali akendaka musala du lundi au dimanche chaque jour mais ozoboma mobali sans que oyeba ozoboma mobali na yo oya bala yo sans que oyeba papa ya bana na yo ozoboma ye mama to sungaka mibali na biso sunga mobali na yo okoti na ndako libala luka mwa musala soki epai na bino bando sala te mais na ndako libala solola na mobali. Je sais que la plupart ya mibali surtout ya ba congolais balingaka te basi na bango basala ebele bato bakoya kotuna nga mama étoiline ezalaka nini. Oui, mibali ebele balingaka basi na bango basala te. Pourquoi? Parce que premièrement ezalaka problème ya confiance. Mibali ebele bazalaka na confiance te envers basi na bango. Mibali ebele bakanisaka kenon soki mwasi nanga komi kosala akobanda kolingaka mibali akoya kokutana peut-être na mobali moko azana mbongo koleka ngai akotimanga. Mibali ebele bazalaka bongo. Et deuxième des choses, mibali ebele balingaka basi na bango basala te. Pourquoi? Parce que biso basi c'est ndenge nzambe akela biso. Mwasi soki akomi kosala la plupart ya basi ba se comparaka na mibali. Sikoyo, il faut sikoyo okutana na mwasi oyaza brisé par le Saint-Esprit ndeto monaka basi mosusu neti babiso oyebiki ata soki nanzo sala je dois être soumise envers mon mari. Mais tandis que basi mosusu soki ka komi ko sala c'est fini. S'il faut que afinga mobala ko finga, s'il faut que asabola. Je m'excuse, mobali na ye akosabola ye. Yango bomona ka mibali mosusu babanga kana bango ki mwasi nanga akoki ko sala te. Pourquoi? Parce que nano sala te a respecta kanga te. Atiaka place ya ki mobali nanga te. Siko soki akomi ko sala e ko beba ezalaka mwa bongo. Mais na ye ko senga kana basi nyonso boyeba ka ndenge ni na ko jira ka ba couple na bino bo sunga ka mibali na bino bo convaincre ka mibali na bino o convaincre mbali na yo ke obalanga na tikala ko sala kindumba te na tikala ko kima yo te eza te ke no soki na komi ko sala na kutani na batu bazana mbongo ke na ko kima yo eza mwa bongo. To sunga ka mibali sunga mobali na yo ekozala malamu mingi. De l'autre côté ka ndenge basi ba osunga ka bino ba papa s'il vous plaît ba papa be bo sunga ka basi parce que ba papa ibele au mona mwasi azo sunga ka ye mais ye de son côté ba bima bango nyonso na musala baza ya kolemba mwasi directement il faut akota kuzina bandolamba côté mosusu ndako salite bana salite au mona pe mobali de son côté azata kuna te. Ye ake avandi akomi kotala na télévision akomi koyebisa mwasi ke naza ya kolemba sikoyo wana pe edécourageaka basi ebele mpona kosala yo papa oza na posa mwasi na yo asala yo pe sunga ye de son côté de ton côté plutôt sunga ye ekozala malamu parce que soki osungi ye ekopesa ye ekomotive ye quoi aozala na mwa makasi wana ke non je dois aider mon mari il faut na sunga ye mais soki yo mobali osunga mwasi na yo te yeba ke la plupart de femmes yango ba préféraka na bango akende osala te eza mwa bongo. Voilà la famille tokomi na mwa suka ya partage na biso tela biso ba